libota na Nzambe bao nyonso bazali na momesano ya komona na biso to pe kolanda biso na chaîne na biso oyo ezali chaîne ya Libération Océan du Congo na banzi tozali déjà na momesano ya kolanda ka ba émission oyo ezali katikati na chaîne ezali ngai mama na bino évangéliste Judith Nteke on azali pe na momesano ya ko présenter bino émission oyo. Quel est le nom de Jésus? Ndenge moko tozali pe na émission na biso Ezui o ya mama na biso Océan du Congo na souci ya kobunda po na ekolo na mission Nzambe ya tie azali kobunda po na ekolo azali kokuta na bino mingi na nzela ya émission wana Ezui boza na momesano kolanda yango pamba te na ti pe sengeli ete ya biso ekolo Congo ezali ekolo o Nzambe apesi biso soki tobundeli yango te soki tolobeli yango te ndanya kolobela biso kasi na nzela na ye nde tozali kotambola penda na sembo pe tozali komona makambo nyonso polele na oyo toyebaki to toyebaki te en tout cas tozali libéré na connaissance oyo ezali bongo ya bayi politiki to pe nzela ya mboka na biso ekolo Congo. Tozali pe na émission mususu oyo tozali kolobela bongo mamu azali kote ya biso société ba réalité mususu ezaka na société bien bon tozali na connaissance ya Liloba Nzambe kasi na ti pe ekoko zanga te kote ya biso po Nzambe akelaki lola akelaki pe mokili ndenge moko tolobaki na émission na biso ya Dieu d'amour tant tozoloba Dieu d'amour Nzambe nde azotinda mwana Yesu Kristo o azoya kokufela nde batu me na katikati ya batu wana tant tolobeli azoya kokufela batu na nzela mokili Nzambe azali na lolenga azolobela mokili na ye me na mokili pe boye Nzambe pe atie biso katikati na mokili ba réalité o ezali katikati na mokili to pe batoli o esengeli kofanda ba bonne manière tokokuta ngo katikati na émission ya mama na biso bongo mamu bambote esika ezali na mboka ya bapaya o ezali bongo Angola Nzambe ya Israël a continuer kobatela ye pe kopesa ye kolongono na musala o azali kosala pona libota Nzambe. Nebiso toleki na émission oyo quel est le nom de Jésus ezali émission oyo ezali kolobela bongo Liloba Nzambe neba o bazali na momesano ya kolanda biso na pamboli Nzambe po bozali kokoma pe bozali kotuna mituna po bozali kaka na souci ya émission na bino na bandeko mususu bazali kosabone ma petite terre vita esika ozali Nzambe akanisa lisusu toyebi ke tozana rendez-vous na biso oyo ezali bongo le 5 avril oyo ezali ya séminaire bongo na Céline na biso oyo ezali bongo ya Arc-en-Ciel dans la Kauka avenue dispensaire numéro 40 ndenge moko na petite sœur nanga Madia Eugénie na yebi ke boko zala wana papa na biso Fabrice biso na stokuta na wana ndenge moko mama na biso Mijou Kandol ezali mosala Nzambe depuis point noir ya tiki makamna ezali ko sala poka kana kotia loboko na o ezali bongo mosala Nzambe na yebi ke tokokuta na wana le 5 avril et pa papa na biso Popol Malembi ndenge moko na papa na biso Ridi Ekoko aza na rendez-vous ya intercession na ye na avenue Louis du numéro 40 na Yolo Nord pe kaka wana soki tokei wana tokomona bango oyo nyonso azali na problème nde tolobaki ke boya pona kobondela Nzambe azali solution na ba problème nyonso etunisaka biso bon na sujet na biso ya lelo ezali penza mokuse mais ezali molai pona mutu nyonso akolanda biso pona kotuna mituna pona koyeba lisusu connaissance Nzambe sujet na biso ya lelo ezali nini ezali bongo cheveux to pe batu misusu to bengi na munoko na biso lingala ezali bongo suki bato ebele bakotuna pona nini tozali kolobela suki mama Judith pe batije mususu ezali te kaka suki te tokotanga non mukanda ya 2 Timothée 3:16 Nzambe azoloba tokotanga mena lingi na loba ngo na mwa mbangu Nzambe azoloba boye na katikati ya likomi wana lobi toute écriture est inspirée de Dieu c'est que likomi nyonso ya Nzambe likomi nyonso tomoni katikati na Biblia ezali bongo inspiration ya Nzambe e bongo soki ezali inspiration ya Nzambe Nzambe akotika kaka na pamba boye ndenge totangaki mukanda na biso ya 1 Corinthiens Nzambe azolinga ko libérer libota na yeme na folie ya prédication po oyo mona nde Deutéronome azebisa biso na 29 ezali po na biso na bana na biso nde touti kolobela likambo ya émission ya mama na biso mamu pona kozala prudent Nzambe azali kolobela biso mais pona kozala lisusu prudent makasi katikati na liloba na ye azali kolobela biso na nzela ya mukanda oyo tobengi bongo Biblia po azali na besoin tobikisama po peuple na Nzambe ekoti katikati na mobulu mingi peuple na Nzambe ekoti katikati na kozanga boyebi mingi yango katikati na folie wana biloko bato ba neglijaka ne yango wana Nzambe asepeli abikisa bato tokotanga no mukanda ya 2 Timothée 3:16 wana toyoka ndenge Biblia ezali koyebisa biso po tokota na sujet na biso ezali bongo cheveux to pe suki
2 Timothée mukanda ya 2 Timothée eyebisi biso nini po tomekaka mwa kotanga yango kaka na koloba ezali na bandeko mosusu bayebisi biso mama Judith totanga pena mukanda wana elongo na bandeko na biso ya émission ya Quel est le nom de Jésus neti papa na biso seko azali na Ngola ye pa azali molandi monene ya émission na biso bien mo azali mosala nzambe kuna na mboka Ngola yango tozali kotanga mukanda ya 2 Timothée na chapitre 3 verset 16 mukanda nzambe elobi nini hein? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ozomona tina o biso tozali kolobela suki to pe tozali ko négliger sujet moko te katikati na Biblia. Po bandeko bakoko mona ngo kaka ndie suki ezali na motu ya te. O nzambe tango ekokela moto, tango abengi ye un être humain, tozomona motu wana tango atelemi tozomona eloko ya liboso na motu, tozomona suki. Tozali na ba partie ya le corps humain. Nzambe tango asalaki le corps humain, na katikati ya ba partie wana nzambe pe alingi enseigner batu po ezali folie ya prédication. Ne yango tozali komona suki nzambe asepeli enseigner ne mukanda nzambe ezoloba toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Nzambe azali na besoin mutu azala corriger na esika ya faute. Quand ozoloba correction, ezali esika nzambe amoni faute. Yango na mukanda nzambe zoya na nzela liloba nzambe zoya na nzela mukanda nzambe po sauver batu po mutu ami bongisa. Mais sika oyo asalaki bongo faute. Pour instruire, balobi mutu esengeli azala nanu instruire. Mutu ye moko esengeli atambola na instruction ya nzambe. Nzambe alingi boye te, nzambe atambolaka boye, nzambe alobaka boye, yango nzambe alingi enseigner mutu na nzela likomi, alingi mutu abongisa berere na ye, alingi pe mutu azala instruire. Dans la justice, nzambe na sima ya mutu, azomona pe justice esengeli ezala. Yango wana mutu nzambe fo azala enseigner, faut à corriger berere oyo nzambe alingi, po azala pe na instruction po azala malamu devant justice. Devant justice nzambe mutu akweya te. Tokiti na 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nzambe po amona mutu azala na bolamu azala propre liboso na ye nzambe azosepela komema likomi mais likomi nini tout est écriture. Ezali kolongola te nde batu balobaka kobakisa pe te nde batu balobaka batie ba commentaire na bango mukolo nini to fanda to tanga lokola sujet ezali suki malamu to tanga sujet oyo ezali baptême malamu to kende sujet oyo basoloba Anne anyokwamaki azalaki kobota te mais Anne wana va bota tanga akobota mwana azali na suki te tangu ye moko Anne azali kobondela nzambe est-ce que azali na suki te ezali mayele oyo nzambe asepelaki ya sauver batu ndiko tokoke na mukanda na biso alika like ezoloba ni na 21 tozobanda na 17 esika sujet na biso tokei kobimisango oyo tobengi bongo suki like na profite na pesa papa na biso like tamutunga esika afandi bambote pe kimi ya nzambe accompagner yo like tozali bongo na 21 tozobanda bongo na 17 Luc 21 17 vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Awa Yesu siko azoyebisa bayekoli Yesu akomi koloba lobi te bokozala ya koyinama me kaka pona kombo na nga wana Luc 21 tobandi na 17 Yesu azoloba te bokoyinama na kombo na nga mukanda oyo tangu batu misusu bakomprenaka yango te okomona mwana azali na katikati ya liloba nzambe atiki kosukola basani atiki badevoir na ye
o ya mwana epa ya baboti alobi tenga na soki prière bazo betsanga mabaku soki ba meki ko reprocher mais sala ta noki sunga biso pe na misala alobi te e bible lobaki ba ko yina bino pona na musana nga na soki o sala musala protocole na soki ne musala ya consolation na soki ne ko bondisa batu bazo be excuse pardon bazo betsanga kaka libaku po yesu alobaki alobi ko yina biso pona kombo na ye batu ba bebisi yango to komi kolobake nzamba zoloba mutu nzambe sengeli o se corriger pourquoi nzamba zoloba bakoyina bino pona kombo nanga est-ce que ezali ke obebisa mobeko pe ya famille tozali na code o ezali bongo code de la famille totengi pe bakelasi tozozwa partie ya deuxième bazotangisa biso na SM éducation physique et morale balobi ke devoir ya mwana epai ya baboti okomona mutu mususu pa lingi musala te atiki famille baso biso te omoni otangi classe fo luka mo baku de main fo luka ka musala compagnie ko omona te ba demande oke kotika par-ci par-là luka ta musala maboko mekata ko débrouiller mutu wana tiki libota na ye akei ko fa na permanence vous serez haïr à cause de mon nom batou ba meki ko comprendre le lobanzambe te mais na suka yesu aso continuer ko loba nini vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais 18 il ne perdra pas un cheveu de votre tête. Est-ce que tant yo sala kama kama nenga no lobike bako inanga pona kombo nzambe? Est-ce que souki no ya muto bungi sakate? To stango zali frère na biso ngomba. Est-ce que kendaka kokota salon te? Yangwana bazolo que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Et Seigneur lui osala enseigner sinon to ko ça n'importe quoi ko ça la ba faute belé faut correction lo banzambe ya. Muto azoboya. Azotika makambu, o etali même matin libota parents. Maman azotika na bana na ye. Ozali parents. Qui dit parent, tout le monde a kaka ba papa, tout le monde a kapé basi pour balobi ko éduquer maman, c'est éduquer toute une nation. Maman zo négliger bana na ye. Nena mona ki mutu moka bi soki nga pena mama achelinga sa Nicolas na ni sanya mabe ko le pasteur na ye, en tout cas na kotomboka libale ko kufo mona mama zo pe sa pasteur na ye, sanya kitoko. Koleka mobali ache na ndako. Soki papa mekika koloba boye tala ndenge maman zo négliger ngai. Allez, vous serez haïs à cause de mon nom. Est-ce que toboite liloba nzambe tozolanda? Tango yo lobaka bongo, tango sali ba erreur na mo le makambo wana ya mike wana pona kolobake ozoyina mapona koza liloba nzambe. Est-ce que suki ya mutu obongisaka te balobi te? Tango batu bako yina yo, bien sûr ton dimi batu ayini yo à cause de la parole de Dieu. Est-ce que tobungisa suki te? Tokenda ko penye suki te mama tango kenda ka saloba kanga o suki. O penya ka suki te. Muto nyonso bako yina ye, eloko yo ko landa ke okomona elembo, oyo kondima ke te. Ona sali ko yinama pona kombo ya liloba nzambe eloko ya liboso tokomona suki no osani okobungisa te. Yango toyoke na mukanda J 16 J 16 eloko nini esalama kitope eloko nini bazali koyebisa biso na o etali suki. J 16 po tozali na chaîne o ezali bongo ya libération. J 16 esengeli mutu azala libéré l'esprit na ye fo azala instruire. J 16 22 Bible ezali koyebisa biso boye. Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Awa soki to bandi na mwa likolo po émission na biso ezali mwangonga. Tozotikela bino pe ta ya kotanga Biblia. Na J 16 au 22 soki to bandi ata na badisa baso yebisa biso ezalaki nde likambo ya Salomo. Tango Salomo bakataki esuki, balobi esuki siko na 22 ekomaki kokola. Suki ekomaki kokola depuis que bakataki ye. Siko awa bazali koyebisa biso babi kobungisa suki na yo te. Salomo pe abungisaki suki. Mais suki wana automatiquement mutu azongisaki yango lisusu te suki yango moko ekomaki kokola. Salomo pe aperdaki suki.
Salomon pe bakataki esuki. Mais azalaki pe ayi. Soki totali Salomon azalaki kokende koluka bitumba pa ba Philistin po babande kolonga libota na ye. Azalaki ayi à cause ya musala onzambe po bazoloba na naissance ya Salomon mwana o suki bakata ete amela 20. Azali mona sili ya nzambe bakata esuki te amela pe 20 bazali kopekisa. Donc nzambe azali kopekisa suki c'est que suki ezali na tina munene. Po yo néglige kango. Yo néglige kango mona ngo kaka suki suki mais banda lelo esengeli oyeba pose la instruire na justice pour se corriger nzamba mona yo pour ozala lelo enseigner to lo bake ozali enseigner na nzela lo banzambe esengeli to mona yo obungisa kasuki te pour lelo lo bake te musalo na zali ko sela liloba bazali ko inanga na tina nango to mona suki obungisa te. Pour Salomon tanga bungisa ki suki wana o mobe kwa nzambe ezali ko sepela te bakata suki force na esilaki. Mais to ke non na mukanda proverbe azo ebisa biso nini? Proverbe 16 lisusu. Tout ça, Proverbe 16, 31. Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Balobi suki pe a pembe. C'est que na katikati ya suki, tozali pe na suki. Mais na katikati ya suki, tozali pe na suki, mais suki yango balobi ezali ne suki ya pembe. Balobi ezali suki ya pembe mais balobi ezali couronne. Ndenge nini suki ya pembe ekoko zala couronne. Est-ce que biso bato bimi on a âge à 25 ans, tozali pe na couronne peut-être to yebite. Mais suki wana balobi ke ezali couronne suki ya pembe. Okomona mwana musuna kobota maka bota mina suki ya pembe saka pe couronne. Mais toyo kananu basali ko yebisa biso nini to kita. Proverbe tozala qui na 16 voilà. 1. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans les chemins de la justice qu'on les trouve. Balobi suki ya pembe oyo ezali couronne. Kaka na nzela ya boyenge beni neto ko trouver suki wana. Mais nzela ya boyenge beni yango ezalaka wapi? Ezali nzela ya bibwa. Ezali nzela ya ferbois. Ezali nzela matadi kibala. Ezali nzela ya route mokali ezalaka nzela nini. Po tozwa suki oyo ezali couronne. Po tangu ngana tangi malamu suki otozwi yango couronne c'est que ezali suki babungisaka te. Ezali suki nzamba zoloba te bakate yango te. Obungisa yango te nde lika so yebisa biso okoki kobungisa suki wana te. Soki ozwi yango na nzela ya boyenge beni mais ezalaka nde suki ya pembe. Yango tozomona ke Salomo tango bazokata suki wana makasi nyonso ezosila. Ezali mobeko nzamba pesaka seke nzambe na makanisi na alingaka te suki tosani tobungisa yango. Tokoki kobungisa suki te. Mais balobi suki wana oyo ezali couronne esengeli tozongo na nzela ya justice. Nzela ya justice yango ezalaka wapi? Nésaïe 55, oui, ça se dit, mes pensées ne sont pas nos pensées. Penzela na ye, se voix, alobi nzela na ye, ezali ya bisote. C'est que na nzela na ye, neto kozwa justice wana. Mais souki ya justice wana. Mais poto zwa souki ya justice wana. Esenge tota mwane na nzela ya nzambe. Mais nzela ngo, abandi ko ebisa biso na nous penser, to bandana ko changer. Mais souki siko na penser ya nzambe, ezalaka nde nini? Pour ceux qui toyekoli suki na penser en nzambe, c'est que tokoyeba pe na nzela ya boyenge beni. C'est que tokoyeba pe ndenge nini bakoyina biso, tokoyeba pe ndenge nini akobungisa suki te, suki wana balobi insel, balobi ata na kisano la boyebunga te. Po balobi ata moko te bunga. Senge to zongo na nzela ya boyenge beni. Nzela ya boyenge beni yango ezalaka wapi o biso tokozwa suki wana po tozali na besoin nango penza. Tozali na besoin ya suki wana. Pona kati ya silhouette nzamba salaki tozomona pe suki. Ne alobi suki wana tobungisa te. Esenge tota mwana nzela boyenge beni nzela yango ezalaka wapi. Yango wana ezalaki émission na biso tope sujet na biso ya lelo na émission oyo tobengi bongo cheve tope suki. En tout cas tokuta na ba numéro oyo ezali kolanda biso. Merci pona papa na biso Kabu ya l'homme puissant. Kimia ya nzambe batela biso pe batela bato nyonso bazili baku ya kolanda biso tokutani na mbala ezali koya.